Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV, Lumière Kaboulo TV. Réflexion avec R9, Fabrice R9, Fabrice R9. Tout le monde a vu tout le monde a foqué sur mon cocoli. Je serai toujours là pour Naebisaya. Ma belle angaï oti wapi. Payo panzanga sango. Mobali ma beo. Balingaka mwasi lolanga ninyango. Nengo salanga eleki makasi. Kaboulo TV yo. Lumière Kaboulo. Réflexion. Réflexion. Fabrice R9 avocat nanga esangi moko kokokokokoli double CD Fantomas engayo. Bonjour bandeko na biso ya réflexion place bozali bino nyonso naza na mutunu moko nalingi kotuna bandeko ya réflexion pourquoi basi ebele bawelelaka mbongo ya bana eti lelo na comprendra te ba couple ebele ezokobeba bazokobundela mbongo ya bana sikoyo na mutuna ezali eske bana yango ezaka mwasi mutabotaka bango ou bien tobotaka bango papa na mama tobotaka bana bato mibale me ntango ekomaka ya mbongo ekomaka mutu moko me ata pe mama alie kaka mbongo yango me papa kaka mutu asombaka susu biloko ya bana yango bilamba ezalaka kaka papa o mwana aza na besoin keche ekozala kaka papa sikoyo yango naolinga na comprendre ese mbongo yango basalaki yango kaka mpona mama ou bien ezali mbongo ya couple ya ndako. Mission de mission réflexion, nous avons besoin de kumo, après nous sommes à la contribution à la réflexion, mais ça va s'améliorer pour ça toujours pour la montée ça va s'améliorer. Alors motuna ezaki boye, oyo na moni pour kotuna na kaka na samedi, pour la montée samedi. Soki moi si azan na mabele, mabale na mobali, mais moi si on a pas fait n'importe comment na mobali azoka kotonga. Moi, ça se kotonga mabele la été bien le terrain à son bagité. Mobali a su terrain wana a tongi. Tant à si kotonga terrain. Moi, ça visité location tongi déjà ndako na terrain ngai toke le fana na biso na terrain wana toke fana so na ndako wana. Moi, si mobali ba kamati biloko na bango ba ke ko fana na ndako le sika ya terrain ya mwasi. Siko ko fana ba boti pe. Siko ko kabone koti. Si on n'est pas kaboni bongo, mais il y a qu'on soit ndak, nana qu'on soit terre. Motourne c'est qui yangoana, nana qu'on tika na ndaku, nana qu'on tika na terre. Ba on sala dengeni pour l'interrogation. Yango to senga qui était batu na biso ya mayele o mulimo na nzambe kamba bango ba pesa biso réponse. Ce qui na ka o écouter na to ko sala dengeni. Moi si vous to tika na lupango na ndaku. Ou bien bakoluka bateka be bakosala ndenge nini yango eza pena mutuna na biso eza yango wana yango na moleki na tuna papa lumière kopesa réponse ya mutuna oyo ye mokoma lelo. Amen, merci en tout cas esika bandeko nyonso bakutami. Voilà, ya bino ndeko yeyo aye lisusu artiste, styliste, modéliste, créateur moye kolipe molakisi mwana ozali mosali pe molobe na yo nzambe yeyo Lumière Kaboulo desejo a todos calorosas boas-vindas mokolo malamu na biso banso merci na batali pe na balandi ya réflexion topesaka merci kaka pona likolo ya merci tozana liloba msusu te kobonzele bino na ba oyo basalaka ba video na bango esengaka temps énergie ozo kama poudre okata mwa suko bongisa mandefu me boza wana pona ko intervenir na ba o etangami ba idée to ba mituna o epesamaka réflexion ezali chaîne oyo tozo réfléchir na nyonso to bandela koloba ete ke eloko moko ta na sena moi oyo bien to ko réfléchir na ngote tout
Sophie Kofinga. Alors, réflexion est un numéro na biso ezali plus 44 79 57 16 93 94 na bandeli plus 44 79 57 16 93 94 numéro oyo okoki kokomela biso soki oza na besoin ya kosala biso video mpo na otuna question na yo numéro oyo osali question na yo na video okotinda komi mpo kosala na voice okotinda komi mpe soki omoni ke motu na nongi okoma yango okotyango mpe na bakommentaire ke ngai komona ngai fulani nalingi natuna motu na intel totalaka bakommentaire nyonso oyo bino bokomelaka biso. Alors tolobaka ke koyebana eza synonyme ya koyeba ve, kotala eza synonyme ya komona ve, kotuna eza synonyme ya bozoba ve. Moto atunaka yende moto na mayele. Voilà, eza bongo na mayele na biso ya moke na mayele na bino ya ibele soko tosangisi yango mabota mabala pe mboka ekochange ekovolue na ndenge ya malamu. Avant d'avancer na kozanga ko reconnaître te ba oyo bazosala ya minene pe ya kokamwa. Tozoloba tozali na sponsor mo makasi. Moto azo simba réflexion psycho pour le moment. Tokokota na 2024. Na Clarisse Lupengi, moi c'est à pembe, pe propre. Abetaka pièce comme il faut. Force plus force égale à force. Moi c'est Marcoline d'Aroma, Claude, Westfield, Stratford, E20. Otali couple na bango. Oko ignorer bango. Mais motema na ndo bakandima bango. Tala bango ne baza. Sukaina. Bango pour le moment bazo simba réflexion. Couple moko blackité. To kimi mbango lo ba ete coach, manager, maman, respect na yo. Ozo sa musala comme il faut. Mima yaya, mwasi ya Fermino Faka Kente. Muninga ya danse que la foudre force tranquille. Otayena mopanzi bo mulie sabia mwasa propre susu lokola. Yalinga bonga nzela lino. Aseki. Ngapena seki na konti na ye. Fumo tsako. Toujours. Voilà, nazo pesa mbote susu ona ko pesa ngo avec portugais. Familia Bensoada Mvumangi oye. Familia Bensoada Mvumangi oye. Kisalo Sébastien Tepa architecte ya munene na mboka ya Angola confirmé na gouvernement ya Angola. Kotala mopanzi no zomona o ezali ya yepe susu double brassard. Lindanda Emmanuel Boss pour te confirmer Afrique confirmé. Ezabongo Borasuka source ya bomo ide Mersambanda yo le kibango. Merci. Et l'Obama qui ke concert et kobeta malisusu te bate pe bakote ya te kino tokozwa mokambi oyazali mwana mboka. Tomona Tshisekedi. Fachi beton, beton. Mwana mboka tata et mama 100% congolais. Pour ça, oya ba congolais balukaki bazwaki. Jena biso ya lelo ezali oyo. Concert ya Fally Ipupa. Tolobi bien réflexion, tozo réfléchir na makambo tout sauf Kofinga. Concert ezongi te maître Baina. Concert ezongi te maître Baina. Concert ezongi te maître Baina. Na bingyo 3 fois. Concert Fally Ipupa et Simba Maki na deux gouvernements onga na bisaki bino. Confirmé gouvernement français. Soki bolandi concert Fally Ipupa
ezali concert moko ya producteur te oyo kaka ya biso tozwaka. Ezalaki gouvernement français avec accord na gouvernement congolais. Concert wana ebetama live ezoleka mbala moko na Congo. Mingi na Kinshasa. Bazotala ngo tout droit. Sécurité ezalaki kuna. Ata Macron basalaki yango kutu bongo te na Congo. Pe Tshisekedi sokaki pe France esalamaka bongo te. Ezalaki très fort. Babe Masombo bayebaki déjà idéologie. Maître Choramboma bayebaki déjà idéologie. Alors na moment oyo nga na tuni concert ezongi to ezongi te. Bo pesa biyano na ba commentaire na bino. Merci. Fally Ipupa Muninga ya CLO Scrum plus 10 a sali plein ya 40 000 personnes sans qu'on discute. Muta okosa Muninga te. Libanda ekati plein à craquer. Bauti bamboka na bamboka koya koyoka miziki na ye. Fallait abeti musique confirmée. Bon chanteur. Mais na réflexion ngai na koloba ete moto oyo sengeli pe ba pese vide. Obe moto sengeli pa chape libaya kaka likolo ezaka Muninga na efere. Ferregola le padre 2024 yepe soki na réflexion na baki abetaka na le même misal oyo Fally Ipupa betaki matcha mwezo tambola bongo Fally abeti stade Ferregola abeti stade leo tomoni pe bato la nzambe ba maikala mbai bato nyonso na passer ba beta stade bango bazalaka nengwana na fandi ko réfléchir na makambo Fally Ipupa tokolanda ngo kala mingi te ba intervention oyo na kotila bino. Fally asali 40 000 sans discuter. Tomoni bagarre na bango bato bazo kita lokola fulu. Plein bazo continuer koyemba tina bagarre. Siko tala sécurité oyo baniataki. Gouvernement français a l'accès que force na ye ba canceller ba combattant tout freeze. Bazo ki ata tante. Concert betamaki propre. Sans makelele. Sikoyo. Fally Ipupa o message na ye. Bana ya batu. Oyaki na bango. Obetisi bango miziki. Ofuti bango combien? Problème ezala siko wana. Gouvernement au supporter Mamba Fally concert na réflexion nga ekozala malamu bo fan de la paix pona kotala o ezali ba musicien ba yemba na ba orchestre et sengir bazoka salaire moko malamu pona basale musala ya mutuya. Fally Ipupa ba fai positivement na concert ko discuter ta kangi pe ba yembi na moto nyonso zaki na kati wana ali ya pena di Liston bazaki na kati wana ba yemba kinzemba Fally wana kofi esali ye passe misala ya sali na mboka ya France na Paris na U Arena plein à craquer et mona libanda pe kati tozo la sikoyo Ferregola le padre 2024 et lo baseleo o chetoche o yetoye bongo nezalaka musique esengeli ko bomana kate musique eza makamba ko bunda te musique ebongaka yo cheo epesaka Muninga courage ndenge zali wana Fally pe ninga beti ya tondisi 40 000 faire pe fo beta kaka le même misal biloko na encourageaka mingi CLO ninga nga otila Fally libaya na kini musique esengeli ezala bongo bobeta ka vraiment bongo face à face bobeti eza mabete mais makambo ya kobundaka ya kozokisana wana eza susu musique te réflexion ya lumière kambulu. Fally Ipupa afuti bana na combien wana un deuxième Fally Ipupa
eloko ezalaki malamu mingi kosala sali te pe asalaka yango vraiment mingi te kopesa bamusicien ne bavocal bamusicien bayebanaka parti ya bavocal obena banzembo bango bakotya Fally Ipupa azalaka kaka Fally Ipupa ye moko bamusicien na bango bayebani pete bavocal pete mokotala Werason na ba Jibe Mpiana obeto okika na Werason abiyoka kolela ya bana toyokaki ndenge bimisaki ba Fere ba Didier Lacoste ba Babi Ndombe ba Jan ba Seleo ba Bill Clinton ba Serge Mabiala ba JDT ba yebanaki na facilement pe ba Fere fungwamaki malamu. Fally Ipupa ekozala malamu ba concert mususu banda kufula bana wana bayebana eloko ya malamu eza pe kosala futa pe bana wana comme il faut ezala kati soko ba longwe ba bandi kotalisa biso ba futa yebiso eloko te tozoyeka ka $100 tozoyeka $200 ba promet makambo yo monaki ke kofi asala ki pana yote yo sala pana bango ezali malamu. Alors likamba ko discuter te likambo ya génération ezali bato bazo kamba musique pour le moment ezali Fally Ipupa na Feregola comme ezalaki na Werason na Jibe Mpiana. Werason azalaki lokola Ronaldo oya Portugal oya portugais et Jibe Mpiana azaki Messi les mêmes choses. Fally Ipupa azana force ya Werason et le padre Feregola azana force ya Jibe Mpiana o ezali Messi. Alors bato ba ebi bale le nazolo babongo bakoyeba ndenge nga na classé bango. Fally Ipupa c'est Ronaldo ya portugais et Feregola azali Messi. Bango bale ba bon joueur. Mais na ba tactique différente. Voilà. Et yokani on a sepeli na bandeko nyonso Fally Ipupa memi na poto. Pona poto eza un avantage koleka Afrique surtout na Congo misala ezate. Mais mawanini amemi ba oyo bazofinga batu. Sikosini waneza ko encourager ba journaliste pe na présentateur ba banda ko finga kapona ba ya poto tote. Eloko wana to makambo wana ezali malamu te. Komisa moto oyo zo supporter me botika makambo ya kobunda, botika makambo ya kofinga. Na bandeko oyo nyonso ba epoto, soko mono okima kima. Pona makambo ofinga ekoma na tango moko ezala susu na spacité. Sakara de kunta alarme Werason. Yepa ya poto na bakouloir wana, mais makambango ezala susu na succès. Bosala misala normal, kumisa moto zana ye, afuta kope mbonga malamu, so pa memo poto amema yo meko finga te sala musala normal. So zote ka produit na yo bakumisa kango kaka, me ako finga te akozokisana te. Ndenge fera za wana ezo senga Fally pazala. Ndenge Fally azali esenga fera zala. Soko fere afandisi minduki na se Fally pe akokotire makasi te. Komi bango mibale sengili bazo kamba bongo. Bako kamba bongo pon eza génération na bango bazande ba monter. Bo mata, bo kita, Fally na fere baza monter o bazo kumbela ba ferango. Pour le moment, nenge Wera na Jibe ba kumbela ka ba ferango. Voilà. Botika makamako finga. Ba journaliste. Bosala misala na bino comme il faut. Soki poza molobeli na ye bafutela ko mongo zada confirmer tato lango ke nazali molobeli ya songolo na banda kokumisa ye wane kosala osa musano malamu. Voilà. Na R9 Fabrice Muniania. Fabrice Muniania journaliste à réflexion na El Angola
topesi bambote ebele musala ezotambola malamu continuer ndenge ezosala malamu. Toza na grand fête ya anniversaire ya 50 ans ya sere na biso Jocelyne Victoria. Soko betaka pièce. Team ya réflexion ezala wana. Team ya réflexion ekozala wana. Oyoka kaka na sango team ya réflexion oyokuta bango kuna. Baoyo basalaka ba vidéo, baoyo bazalaka. Toza na grand fête le 22 décembre. Jocelyne Victoria oko sa 50 ans. Boya ebele. S'il vous plaît, boya na ba microwave te, boya na ba sanité, ba kopo te, bilamba te, boya na mbongo. Baza déjà bato de si ba ome na sena mo italaka 50 ans. Et kozala malamu na encourager bino, boya na mosolo, boya na mbongo. Bana Londres, bana magie. Boko isa médaille te. Bo panza mbongo, mbongo emonana. 50 ans na etika la histoire. Pe boko mona yango susu ba parti misusu na réflexion. Dani Vemba akozana na mabele. Vemba yemo kazolonga Belgique azo komela biso na Londres. Voilà, tokozana kona le 22 décembre. Dani Vemba yanga ndeko. Pona mboka. Pona o etali mboka. Boko landa video na otila bino o ekoloba pona makambo etali mboka. Siko bolanda pe so bomoni yango eza bien polobeli yango. So bomoni pe eza malamu te bochamba commentaire na bino nde tozotala nawa toyoka ndenge kotambola. Merci. Bao, sois pas effrayé, le président de la Bledo Gang. J'aimerais dire déjà félicitations à Fally Ipupa qui a fait son conseil. 40 000 personnes. Voilà. Vous voyez là. Mais j'aimerais en même temps passer un message à mes frères congolais. Vous voyez, quand c'est pour aller danser, quand c'est pour aller chanter, pour Fally Ipupa ou bien aller dans des concerts comme ça, vous êtes 40 000. Votre pays est en train de brûler. Les gens, vous avez le pays le plus riche de toute la planète Terre. Mais vous êtes l'un des pays les plus pauvres du monde. Quand c'est pour vous saper, pour aller là, ce que vous voyez là, ce n'est pas des mouches, hein, c'est des hommes, c'est des Congolais, plus des gens. Mais quand c'est pour parler de la cause congolaise, on ne voit personne. Quand c'est pour marcher dans Paris, là, la semaine dernière, on était peut-être 1000 ou 2000. Mais là, je vous parle de 40 000 personnes. Les gens sont quittés en Belgique, ils sont quittés en Hollande, ils sont quittés en Allemagne pour venir marcher, pour venir là, pour regarder le truc de Fally, là. Regardez comment c'est rempli. Pour ça, là, vous êtes champion. Vous sapez, vous truc. Mais le Congo qui est en train de brûler, une petite milice ou bien un petit pays comme le Rwanda qui vous attaque, qui vous tue, qui tue vos femmes, qui viole vos femmes. Là, il n'y a personne pour marcher, il n'y a personne pour revendiquer. Mais quand c'est pour remplir les salles comme ça, là, vous êtes champion dedans. Mais vous pensez que vous, peuple congolais, là-haut, si vous ne vous réveillez pas là, qui va faire ça pour vous? Vous attendez Dieu pour faire? Non, personne n'attend Dieu. Vous ne voyez pas au Mali, Assimi Goïta est en train d'abattre un grand travail. Vous ne voyez pas au Burkina, vous ne voyez pas. Restez là, allez remplir les salles. 40 000 personnes. Ne faites pas voir ce qui se passe dans vos pays respectifs aux yeux du monde, comme en Palestine, comme en Ukraine, comme en Russie. Restez là, allez-y danser Domolo, allez-y. La vie est belle, la vie est doux. Eh bébé, Dieu va laisser votre pays encore plus de 200 ans en train de se faire malmener, en train de piller. Les gens vont piller votre pays. Il va laisser encore. De la manière le roi Léopold II avait vendu tout le Congo là, c'est comme ça le Congo va rester. Continuez. Quand on vous dit de sortir, ne sortez pas pour venir marcher, ne sortez pas pour venir revendiquer ce qui vous revient. Restez là en train de faire thé. Bande d'ignorants, bande de chocoseurs, bande de mangeurs de safi à Château Rouge. Quand c'est pour ça là, vous êtes champion dedans. Mais moi, je vous mets en garde. Je vous mets en garde. Le samedi 2 décembre, il y a encore une marche pour le Congo. Vous êtes sortis nombreux pour aller au conseil de Fally. On espère que vous allez sortir nombreux comme ça aussi pour venir marcher, pour que toute la France, tout le monde entier sache que ouais, le Congo vit un génocide depuis combien d'années.
Plus de 16 millions de morts. Des enfants meurent dans des trous. Des gens creusent du colbat, du coltran dans vos trucs. Et vous-même, vous êtes pauvres. Et ça ne vous dit rien. C'est nous là, on casse se lever, on casse taper nos poitrines pour vous. Hein? La charité bien ordonnée, elle commence par soi-même. Si vous-même, vous ne pouvez pas vous mettre devant, personne ne va faire ça pour vous. Aujourd'hui, les Maliens se sont levés comme ça. Les Burkinabés se sont levés comme ça. N'attendez pas Dieu qui va faire pour vous. Pendant que vous remplissez les églises, les Occidentaux là, qui ont envoyé Jésus chez vous là, ils sont en train de fabriquer les âmes. Voilà. Les Israéliens, les Palestiniens, les Saoudiens sont en train de fabriquer des âmes. Oh, là-bas même, il y a Dieu. Vous là, Dieu vous a tout donné. Vous laissez dans la main des gens. Samedi 2, celui qui ne vient pas, c'est un barbier, c'est un maudit. Et puis on se croise là-bas. Celui, pour ce que j'ai dit là, celui qui veut me... Je suis là-bas. Bande d'inconscients. On se prend le samedi 2. J'espère que vous allez tous venir. Alobi malamo, to alobi mabe. Azana raison, to azana tort. Makamuna alobi. Ezana nzela, to ezana nzela te. Merci. Na batali pe balandi nyonso ya réflexion. To okuta na bino lisusu samedi na 19h juste. Bolanda video na bokebi. Si un bon comment na ba commentaire soki ba position na bino ezali na lolenge kan. Thank you so much. Bye. Service traiteur. Service traiteur. Nos services, vos services. Mariage, anniversaire, baptême, chez vous, chez nous, partout, avec Service traiteur. Sur place, et bien sûr, emporter et pourquoi pas, nous sommes là pour vous. Notre numéro 06 14 49 23 11. Encore 06 14 49 23 11 France. Route de Vaucelas 91 580. Avec nous, Service traiteur, super cool, super chic. À manger, à boire, à grignoter. Chez nous, bien sûr, soyez là, bienvenue chez nous. Bon appétit et à tout à l'heure.